Au nom du Père qui, Papa qui solo le Lukelo, du Fils dit Papa Dialongangani, et tous les esprits dit sa divinité, Tata Kimbangu Kutima Kangani. Nous venons en cette médiaki du soir, parce qu'on est un jour de Konzo, le jour dédié à la Paki, à la suite de Papa Kimonguiste. Mais avant de continuer mon intervention dans ce cadre de cette communication, je me permets plutôt de vous faire vivre un oracle de celui qui a fait que nous soyons, à savoir la deuxième disposition de Tata Kimbangu sur terre, Papa Kutima Diangenda. Suivons. Dans le 10 mai 1940, Mokolomoye de ba Allemand ba Kotaki na Belgique. Na pousse na katika mwana te. Tango ba frère ba qui était la Belgique est envahie. Bien kule la sone zalaki na tongo wana kukama kasi na kanisi epesaki batu mingi nzila na mokolo wana sokota mususu likambo ndenge wana yeye abie batu bakuzalaka très proche de Dieu pamba te na monaki mokolo wana solo Babonde la Kinzambe. Pambate presque Baoyon, surtout les frères des écoles chrétiennes, Bazalaka na Biskouna. Baoyon, c'est Bazalaka presque la Belge. Quelques Aïdois, Bazalaki. Parmi nos frères, Kasi, Bamunde, les Balikaki. Abita wana mutu wa kulia lisusu malamu azalaki te mutu akusepela lisusu azalaki te mutu na mutu akanisi famille na ye ntango wana batelevizio ezalaki te ndenge yango ezali na mokolo mwa lelo nde bakokolanda baevenema ezali koleka na putu kasi na ntango wana tozalaki kolanda yango kaka mpe na radio. C'est-à-dire que comme vous allez qui mon nene, Pananini, Bangounia, Basibakoti, na kati na Belgique. Na lui était ma bonne et ma kuma qui m'a casse. Papillon surtout, des gens colonisés par les Belges. Et Koukaka, c'est blessé, les colonisateurs na babuku ya biso baya kuenvahir bango mais rien ne fait mabondele ya makasi Salamanca kwana nini kukanisa mpasi ya ndenge wana pate mpasi yango esila donc mokolo mango na tongo mpe nazalaki na likanisi moko monene na ntina yango nakati na mikolo naza nakati na ndako nazali kolanda kama moke nakufungulaka na ngai televizio mingi te kasi soko na jeu moyen patena fongola televizio nalanda makambo azali kolekaka na conférence nationale souveraine soko nazwi na Kinshasa bango bazali na réunion te na funguli Braza ube tangu mususu na funguli Paris nazara kolandaka soko natali ndeko na ngai mama ndeko na ngai tata ndeko na ngai mama
mwana pardon yo mutu mwindu rien à faire il tozala ndenge nini tolinga ndenge nini solution ya baproblème na biso ezali mpona makambo wana te ya solo lisanga ezali très important kasi et après eloko nini okobima tozali na mpasi na kati na mokili mwa biso en particulier tozali na mpasi makamanso mazali na yo kasi pate oyiba ntina na yango moyibi lelo mokili mu ndenge mosala botambola eloko moko ezangi biso te soko natali bato kuna na kati na salle de conférence na palais du peuple ndenge bato na mayela batunda kuna mekukama na wakati tata mosusu alobi na le 30 juin 1960 Zaïre ezalaki na yango préparé te po ete tozwa indépendance na wakati pamba te tozalaki na bato oyo bazalaki bayekolaki mingi nanu te c'est-à-dire tozalaki na bauniversitaire mingi te nawoki yango lelo oyo totolelaki na mboka na biso bauniversitaire bebo soko na 60 botambola na biso ezalaki bongo na bongo pamba te tozalaki na bauniversitaire te kasi na ntango oyo tozalaki me 1992 bauniversitaire bamosusu mosala mozali lisusu ezali te mpo na nini presque partout bauniversitaire mfate tokóma na bacompromis na makambo bazali kolekaka ya solo bakotrouve basolution et après pamba te likambo wana nazali kolobaka na bino mokolo na mokolo soko tosengi na biso bolimbisi te 0,0 mais epai mosusu baconférence nationale souveraine esalami me bazali wapi bamosusu basali na bango conférence nationale souveraine te meme basala ndenge nini eloko ezangi aussi longtemps liaison spirituelle na biso ya esalami te ezali vraiment pama mpasi na biso kusila te me bisoko bino nyonso tu bozali awa bosali université po ate botrouve solution na problème oyo ezali kosala mpasi na moto mwindu ekozala te eloko wana yango wana nde tozali koluka na kati na ndako na ngai nazala kotalaka makambo nazala komonaka ezali kobangisa ngai particulièrement makambo namoni lelo na bangi pamba te basolution na problème na biso po ate elongo na moto mosusu eza na yango te problème ya ngai na mama komadongo na kati na ndako il faut biso mibale nde torésoudre baproblème na biso moto mosusu solo aya
conseil kasi soko nga na limité ou bien mama limité ba conseil wana ezali nul lelo oyo tokomi na pasi soko totali ndenge tozali kokendelanga maloba etuni na bato français esili oyoka bato wana soko atelemi yo moko obangi olobi ya solo et à la fin basuggestion ekutundisa baarmoire ou bien batiroir dans l'application wana nde ekozala pasi mpona nini eloko ezangi lelo oyo ngai na yo tozali komeka kaka malamu nde toprépare tosenga bolimbisi bato baseki yo me ntango nafungolaki radio na ngai na ntongo nakoka émission na biso papa inspecteur yalala moto ateyaki me ntango ake kokundela makambo ya yona te naoki na kati na maloba ya tata yalala meme banyama balatisaki bango bilamba oyo mabe oyo tokolata banyama bantaba mabibi nyama alata elamba wana ntina nini ye eza nayene likambo te kasi namoni yango na kati ya likambo oyo etangeli biso papa inspecteur yalala bantaba balaki saka bango bakanda kosenga balimbisa na ntina nini basalaka lisumu nini bango bazanda bango na likambo te kasi likambo ezali na yo na ngai tosalaka na sumu kasi sekasekawa namoni bango baji mokonzi na mboka wana ntango atali alobi bato balati bilamba boyi meme bantaba ye moko mpe ake kolata saka moto monene akana kolata saka or ke ifo tokuma esika wana soko tokomi esika wana te mpasi na yo ekosila te mpasi na yo ezali koya kaka koya bamaladi nyonso to wana ezali koyaka ezali na ntina nini mpamba te esalaka lisumu soko lisumu ezalaki te de maladi wana ezali te soko ngai nazali kobwa te oyo maladi babengi sciatique ezwaki ngai na 1984 ezwaki ngai na 1992 ntango tosalaki l'hôpital ya Kimbanseke bandeko na biso baisraélien esalaki bango mpasi mpona nini nakendaki na cérémonie wana te bayaki ntina ndako baye kotala kasi maladi nini mpona nini yo vraimen kuyana mpona katala fete te nakendeki te lelo ezalaki na ngai mpe nde nazala na israele kasi nakei te mpona maladi wana sciatique coïncidence wana ezali ngai moko mpe mpasi bango lobi bazali konzela ngai kuna
ka société qui ka gina tila mais le coulizali le kubuke musuni ezala monene kasi mwali kabombuke wana ikanyinga itila joto monene boy kasi mwa maladi boke wana ikanyinga itila nabi madibada ndiki nakuma meme na kati na salon il faut veiller à côté de la ganga d'acidité na kati na chambre ya wana lala ilo kumuke hotel donc ilo kumuke wana ikangi zira ema kabo matundi la biso meme banyama ala takisaki elamba oyo kwata bijungisa sima mama tata ya solo tositobongisi na sinamoni na sinamoni ne mingi bose boladi bose bobongisi pesa bose ali bujila kaka mesoko ya mwana ne tobongisi izata libanda ebongo na kati namoni ndenge ba sacrifice oyo esalamaka na ntango na kala bango basengaki bolimbisi na sika rieke na mboka na bango ya nini kasi biso tokosenga bolimbisi mpona mokili mobimba mutu tozali éparpillé dans le monde entier kasi kilo wana mapesi ono yo madudu ndenge nilo kumemene yango bango esalaki mboka eske ezalaki lokola kisasa oyo ezalaka ndenge nini toyibela biso te kasi ninivi toyibi etanga mini ezalaki mboka monene kasi balatisi meme banyama elamba ya mabe po ate basenga bolimbisi basalaka basacrifice ya ndenge na ndenge kasi yo bapesi yo sacrifice tozala kosalaka tokende na soire kasi mingi bokendeka na bino lisusu soire ese mpona nini ili papa mikolo ebele ya mwana na ngai tata obe mama ndeko na ngai mwana ezali mpona kolakisa bino mpasi te okopesa ngai raison okoregrete nga plus tard mwana mokili mobimba ya solo tokopesa message mikanda misi mitamboli misi mikomi ba bruxelles ba paris ba suisse ba londres ba suède et partout toza na lingumba partout eseka bana na biso bazali mikanda wana misi mikomi deja pate babongisa bango mpe bazali pre na lata saki kasi bakozalaka na mayokoli ya bato minene ndenge nini bakena kolata saki bakomonela bango ndenge nini bakobenga bango banani bakena kolata basaki kasi bango bandimi na pari bango balobi biso ozali pre soko pesa kaka ndenge toopeli ebe pesa kaka message biso tozali pre mingi tosala likambo wana awana kisasa na kapa bamosusu na mbanza mboko bamosusu na mataki bamosusu partout kasi papa il faut totinga bato mibali ini malamu nde tozala esika bino bozali oyo tikala nde basaleleka mwana kuna namoni leki ntango natali nalobi tokolesa bango ndenge nini tokolakisa bango esika wana
c'est-à-dire na bangi cérémonie yango bangi tingai kasi moyen pour réguler c'est-à-dire comme lui papa malamu ni kanano tango boyande to bongisi délégation est venue battre les wana battu les balles là. Hein? Allez prendre la madaise, aïe aïe. Tata batambulisi ina ba mama na woki na ngani kamute c'est-à-dire bango moyete Baya na bango. Au nom du Père, je reviens vers vous. Je suis ici à la paroisse, le lieu où réside Papa Simon Kimbangu en France, parce que c'est le seul local où nous trouvons 24 heures sur 24 heures Tata Simon Kimbangu. Ce bâtiment administratif, ce bâtiment-là se trouve dans la commune de Montreuil, Montreuil qui veut dire petit monastère, et rue de l'Ermitage, au 48. Mes chers amis, on est aujourd'hui un vendredi. Le vendredi, c'est la journée dédiée au papa. Vous savez que cette divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani, le chef spirituel et le représentant légal, a redynamisé cette association des papas Kimbangis, la fondation au sein de l'institution de Kimbangu, pour pouvoir à peu près suivre, comme qui dirait, celle que Tata Kuntima Diangenda a bien, à travers la structure LAFKI,
pour redonner la place à la femme dans la structure humaine sur terre. Alors, les papas, Apaki, qui ont Konzo, parce que Konzo, c'est l'équivalent de vendredi dans le mode calendaire du pape Grégoire. Mais dans le Kimbangumuna, ce jour, nous l'appelons Konzo. Konzo, dédié au papa, Batata, Bamassé. Mes chers amis, j'ai toujours le plaisir de venir en face de vous pour vous distiller quelques informations que nous avons concernant cette nouvelle manière de vécu des gens ici-bas sur terre. Donc la civilisation, le kimbanguisme. Tout à l'heure, vous avez aujourd'hui passé l'élément de sa divinité dans sa deuxième forme, Papa Koutima Diangenda, qui nous a signifié certaines choses. Je crois que vous avez tout de même suivi, vous avez tout de même suivi ce qu'il a été déjà ici. Mais moi, je ne peux pas commenter cette divinité parce que son propos est force de loi. Je peux peut-être élucider certains points, surtout en ce qui concerne les événements dont il a fait allusion au départ, quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale, la guerre 39-45. Vous savez que c'est durant cette guerre que lui-même, Tata Kimbangu, premier, avait demandé, parce que si vous suivez son propos de Mbanza-Sanda, le 10 septembre 1921, moi mon support de travail c'est le kimbanguisme. Si vous lisez dans le livre du ministère, le livre 4 du ministère, en son chapitre, je vais trouver le chapitre s'il vous plaît, je crois que c'est le chapitre qui évoque le Manasa, donc le chapitre, je crois, voilà, le chapitre 33, le livre 4 du ministère, chapitre 33, au verset 42, dans l'oracle de Manansanda, le discours défi de Manansanda, il dit: je demande à ce que la guerre éclate encore en Europe pour que la France, non, pour que la race noire se réveille et puisse revêtir une maturité qu'elle avait perdue depuis les temps les plus reculés. Tata Kimbangu, 1er, 10 septembre 1921 à Mbanza-Sanda. Je répète, ce livre 4 dans le kimbanguisme, le document que notre révérend, le docteur Bandouzi, a bien compilé pour nous, que j'appelle souvent notre Louis II, il dit ceci, le livre 4 qu'on appelle ministère, au chapitre 33, verset 42. Je demande à ce que la guerre éclate encore en Europe pour que la race noire se réveille et puisse revêtir une maturité qu'elle avait perdue depuis les temps les plus reculés. Verset 43, que votre alliance soit sanctifiée et que vous puissiez bénir les peuples du Congo et la race noire de toute l'humanité. Ingeta. Donc, Amen. Ça, c'est cette divinité, Papa Kimbangu premier qui parle en Mbanza-Sanda. Aujourd'hui, on est un Konzo, c'est la journée dédiée à la Paki. Tata Kimbangu, l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, Mkwatulenu. L'humain sur terre s'ignore. Quand l'humain sur terre s'ignore, qu'il ne sait pas ce qu'il est, il devient vulnérable. La Paki, c'est l'association des papas kimbongis. Massé, Manza, Yampa, Yo Yanatata Kimbangu. Donc le kimbongisme. Nza Yampa, Yanatata Kimbangu, kimbongisme.
mokili ya sika o tata Kimbangu akite nango na si atango banda date oyo yokanaki na kolo Yesu. Depuis la date qu'ils avaient scellée, parce que le cantique kimongisme, dans le kimongisme, il y a un discours politique, parce que moi, les inspirés, j'appelle mes conseillers politiques. Il y a un conseiller politique qui avait capté un message qui dit Bouya bangula ludi kya yisukia tumwe. Quand je révélais, quand j'ai décortiqué, quand j'ai éclairci la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, pour lequel je fus envoyé, cette vérité qu'ils avaient dissimulée, et moi, je l'ai mis sous le piédestal. Je l'ai éclairci, je l'ai montré à l'humanité. Car c'est moi le moine Loudi. C'est moi donc l'esprit de vérité. Loudi qui veut dire vérité. Je fus flagellé, arrêté, traité de tous les mots, flagellé. Kibasweka mutombe ya soga kyomunza Buna ya bandwa sikoti biambasi Yetu bamono mubo emprisonné 30 ans durant dans une cellule qui mesurait 1,80 m sur 80 cm de large. Un humain qu'on a mis dans une cellule comme ça 30 ans durant. Et chaque matin, s'il vous plaît, flagellé de 120 coups de fouet, baigné, plongé dans de l'eau salée. Et tout la monomu boloko, kangwa ya kangwa, kondo kwa diam, kondo kwa bile. Je fus appréhendé, arrêté comme un malfrat, alors que je disais que la vérité, pour appréhender, arrêter sans cause valable. En tout cas, tout au moins, concernant mon action ministérielle, parce que je fus envoyé simplement pour dire la vérité. Là où les jésuites, les hypocrites, les francs-maçons, les rosicruciens, les maïcaristes, les sorciers, ils sont précédés, ils avaient précédé pour dire le mensonge, car leur père, issu de la race des vipères, la vie perdue, Nioka. Kawayaka, kondo kwa dia, kondo kwa bile, mujambuja toma kunkwa misa bandiatisa, mumaluma kangulu kwa bisengwa. Pour bien me maltraiter, je fus arrêté. Donc, enchaîné avec des fers féroces. Maluma kamulu kwa bisengwa, kondo kwa jam, kangwa ya kangwa, kondo kwa jam, kondo kwa bile, mujambuja toma kwa mis, banjati samu maluma kangu kwa bisengwa, tona kamba na teyengu, basi ya samunako. Voilà. Ekuma basadi la louvounwe. Donc, de Nkamba, mon lieu sacré, jusqu'à Manzangungo, à pied, arrêté, maltraité, enchaîné. Alors que là où ils avaient proféré le mensonge, moi j'ai dit la vérité. Tona kamba na teyengu basi ya samunako
Yekuma basadi la louvunwe. Oh, ofompe bantou, mukosi kwa bakongo. Voilà, les miens m'ont encore trahi le plus belle. Ce peuple pour lequel je suis venu souffrir. Aujourd'hui, ils vont ailleurs, en Belgique, aux États-Unis, chercher des spiritualités qui sont inappropriées à leur efficacité d'action. Parce que leur efficacité d'action temporelle ne peut pas sortir d'ailleurs. Il faut regarder vers Nkamba. C'est Nkamba où la lumière appropriée, spirituellement convenable pour notre développement. Et non la franc-maçonnerie, et non les roses quoi, et non les maïkari, et non les kinzenza, c'est-à-dire les catholicos, et non anglican, non, Nkamba nde. C'est un Nkamba où nous aurons les capacités d'action spirituelle appropriées pour notre développement politique, scientifique. Donc le social, pour que notre social s'améliore, Papa Kuntima Diangenda, la deuxième disposition de Takimbango, n'arrêtez pas de le signifier. Cherchons d'abord le royaume des cieux et le reste nous sera disposé par ricochet. Donc de surcroît, simple. Donc l'antériorité du spirituel sur le charnel. Ce qui m'a dit mon abino est bongité, qui m'a souhaité abino peut écouter la paix bongate. Voilà, c'est clair. Nkamba d'abord, sa divinité. Tata Simo Kimbangu Kiangani d'abord. Si on est en phase avec sa divinité, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, l'homme 3K, parce qu'il est disposé en 3K, le 3 Congo, 3K. Le Congo Yayakanda, Angola, le Congo l'abdomen, là-bas c'est la tête, et le Congo l'abdomen, le gros ventre, donc le gros Congo, RD Congo, et le Congo, le petit Congo, les pieds. Hein? Ça marche là où le fils aîné du kimbongisme. Ces trois entités-là suivent, parce que ma kukuma tatou, malamanga nzungwa Congo. Voilà mes amis. Kamba. Mono iseja iswe kwa Yesu kwa meya tumwa vongisa kutul makanda mamo makangama kangu twa kanga tubatatwe mono iseja Yesu kwa Yesu kwa meya tumwa. Je suis le Père du Christ Jésus, mais je fus envoyé par c'est Jésus-Christ même, le jeu spirituel. C'est à peu près, c'est même pas, c'est ce qui s'est passé le 16 août 2001 en Kamba. Le Père, Christ Jésus, Dialogue Nanakiangani Salomon, donc le Pacifique, qui envoie le Saint-Esprit. Kolo Yesu, Ogitaka Ose, Tata Nayo, Atinda Kiyo. Pona koluka biso basumuki pwete tobika nakanda nae. Le Seigneur Jésus-Christ, tu fus envoyé sur terre, envoyé par qui? Par ton Père, afin que nous soyons épargnés de la colère de ton Père. Tata Simon Kimbangu Kolo Yesu Atinda Kiyo Pona Koluka Libota Oyo Yaba Indo Oyo Ebunga. Voilà ce message politique, ce cantique-là, j'appelle ça le cantique civilisationnel. Lo yembo oyo, nazo yemba oyo, na bengango, lo yembo ya ezaleli, ya bato esikanasi ya tango. Le cantique civilisationnel. Quelle civilisation? Celle de Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Tata Simon Kimbangu Kolo
Yesu atindaki yo pona koluka libota oyo ya baindo oyo ebunga. Tata Simon Kimbangu, le Seigneur Jésus-Christ avait envoyé pour aller lui chercher le 100e brebis dont il n'avait pas pu faire rentrer là-bas à Nazareth. Ce brebis égaré, ce brebis, parce qu'il a dit, je vais faire rentrer dans ma bergerie 99, perdu. Mais il manque un 100e. Donc, Simon Kimbangu, je te confie la charge d'aller me récupérer ce brebis perdu qu'on a qualifié de noir. Noir, qui vient de la terre, négriti. Négro, négriti, qui veut dire objet de peu de valeur. La pierre rejetée qui est devenue la principale de l'angle. Suivons la suite. Tata Simon Batata, voilà Boyaki Omokili. Là on fait allusion à qui? À Kididi. Qui solo kele dialunga na diangeda kutima. Bazali basa tokati na nzambe moko. Bazali ko ningisa mokili mobimba. Masomba koko kisama na kombo ya kolo Yesu mobikisi. Wabiso, voilà, suivez bien. Batata, voilà, Boyaki Umokili. Elongo na tata, Simoni Kimbangu. Pona kotonga, Yerusalemi yasika. Puete mabota, masoma sangana. Voilà! Quel est le but de la descente des trois puissances célestes sur terre? Pour construire, d'où c'est pourquoi je vous dis que Nkamba, c'est la priorité de priorité. Ayez vos projets de construire je ne sais pas quoi d'autre, ou quoi, ailleurs, à gauche, à droite. Mais Nkamba, c'est la priorité de priorité. Parce que regardez bien. Batata, voilà, Boyaki Omokili. Elongo na tata Simoni Kimbangu pona kotonga Yerusalemi yasika. Sur la conséquence, Puete mabota mansoma sangana, pour rassembler tous les peuples du monde. Batata voilà Boyaki Omokili. Elongo na tata Simoni Kimbangu pona kotonga Yerusalemi yasika. Babele Djampa, ditunga mene, n'est-ce pas l'objectif? C'est ça, Nkamba, c'est la priorité des priorités. La suite. Tata Simon Kimbangu Kiangani, tata na yo atike la kiyo. Mokumba yako bikisa libota ya bayino. Omboka Yerusalemi oyo Nkamba. Tata Simon Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e et dernière génération. On ne dit pas que non, on avait laissé. Il est le Almighty. Apocalypse 4, le vieillard qui est entouré de 24 anciens. Et non votre chiffre, qui était plus loin là. Votre chiffre, votre nombre, je sais pas, où est-ce que vous avez été chercher ça? Il y a 24 vieillards autour d'un vieux, Simon Kimbangu Kiangani. Pour tous les. Voilà mes amis. Et donc l'objectif, Libot Tata Simon Kimbangu Kiangani. Tata na c'est qui? Le Christ Jésus Dialungana Kiangani Salomon. Ntinoyenge. Mokumba yako bikisa libota ya bayino. Nulle part ailleurs. Omboka Yerusalemi oyo Nkamba. C'est nulle part ailleurs. On n'a pas dit que oh là-bas, oh non, Nkamba ne. Yerusalemi. C'est ça. C'est clair. Donc, Batata, nous les Apaki. Et d'ailleurs, la mission que nous a confiée,
à propos de Nkamba. Et là, je fais allusion à mon grand frère Tata Yala et Papa Blaise là-bas, la Paki, paroisse pilote, et Papa Yala à Paki, paroisse de Montreuil, où on leur a confié par rapport à ce que tu as dit, il y a le président de la Paki, depuis Nkamba là-bas, l'ordre a été donné, tous les papas du monde, s'il vous plaît, nous avons l'ambition de construire un building de 3 niveaux. Regardez bien la responsabilité. La fondation, le financement viendra de la famille consanguine de Tata Kimbangu. La fondation a besoin d'un paquet de 3 étages. Nous, autres papas, dans le monde entier, on va s'occuper seulement de la partie centrale. Et la clôture revient aussi à la charge de la famille consanguine de Tata Kimbangu, la postérité. Ce consanguine de Tata Kimbangu. Vous voyez la charge? Donc, Tata, voilà la mission qu'on a été confiée. Si nous, le jeune, nous construisons dans sa vie, la Paki, on veut la confier la charge de construire un building en Parce que Kamba, on dit bien Tata Simon Kimbangu Kangani, Tata Nayo Atikela Kiyo, Mokumba Yakobiki Salibota Yabayino, Omboka Yeluselemi Oyo, Okamba. Maintenant, la mission étant bien enseignée, bien renseigné, la suite c'est quoi? On nous appelle quoi? Tata Simon Kimbangu Mayele Boanyana yo Tata Simon Kimbangu Wete bokonzi boyo bosakolama Bisoto jali bantoma bayo Tinda biso bisika biso yo il nous prévient. L'aîné qui a été mis, Satana, c'est l'aîné qui a été mis. Ça dit qu'il est le premier arrivé sur terre. Satana, Nabatu, Naye. Voilà mes chers amis, on est prévenus. Comment vous bien disposer? J'ai la chance d'avoir les grands, ceux qui ont honoré Tata Kimbangu à travers la mission de la torture du musée, la Koriki. Ils sont rentrés dans le temple, donc je vais leur laisser la place. Nous, on a essayé de terminer parce que la Koriki a pour charge de prier. Prier, c'est chanter 2 fois. Je toujours dis que quand on dit chanter, c'est prier 2 fois. Cette affirmation n'est valable que dans le kimbanguisme. Nulle part ailleurs. Le fait de chanter, c'est prier 2 fois. Quel est le kimbanguisme? Je sais pourquoi. C'est que dans le kimbanguisme, cette affirmation est valable. Parce que chez nous, le cantique kimbanguiste n'est pas écrit par un individu quelconque. C'est un envoi des anges célestes qui n'ont pas pris forme comme nous aujourd'hui ici à la santé, mais qui ont encore la capacité, la carapace spirituelle. Et ils viennent disposer le message à celui qui est physique, donc les inspirer. Donc toi, quand tu chantes, quand tu fredonnes le cantique kimbanguiste, toi tu chantes, tu es la première personne, et le collègue qui est spirituel, qui est venu l'inspirer aussi, il chante en même temps. Donc ça devient une double demande parce qu'on dit prier, Samila, Tamila, donc Obenga, Libiangami, Kobenga, Kobondela, non, Ligala, on dit Samila. Donc Samila, il y a Tamila. Donc on appelle. Donc quand tu appelles, toi qui es physique, celui qui est venu inspirer ce cantique, donc l'ange spirituel est aussi en train de chanter. Donc ça devient une double demande auprès de Papa qui sont localisés, Papa de Lungana, Papa de Ngenda Kuntima. Donc ça devient donc double demande. Donc c'est pourquoi on dit chanter, c'est prier 2 fois. C'était le média guide exceptionnel ici à la paroisse de Paris-Montreuil. On est vendredi, c'est sur les papas kimbanguistes. Je me suis permis de vous relater cela. J'ai ainsi terminé donc au nom 3 saints, aux 3 appellations plutôt. Ce thème, non, pourquoi négatif? Non, aux 3 appellations sacrées spirituelles venues sur terre depuis le 12 octobre, le 12 février 1914, le 25 mai 1916 et le 22 mars 1918. Je vous dis, j'ai qui? Eh bien, de bien, tout ça. J'ai qui? J'ai cette divinité, Tata Kimbangu, Kuntima, Kiangani, à qui nous solutions toutes choses. Merci mes amis et à très bientôt. Au revoir. C'est tout le monde.